Salut fidèles internautes, très heureux de vous savoir très nombreux en train d'attendre cette belle émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois pour vous Ambulance d'Angola, un animateur qui évolue bel et bien au sein du groupe Latim Ouattara, l'orchestre cher à Héritier Watanabe, monsieur les chanteurs. Avec cet artiste musicien, on va faire vraiment, on va vous faire découvrir qui est cet artiste musicien qui vous fait revivre l'animation congolaise au bas descendant. Eza bango ba oba grand batikela biso animation oyo o bango bazo bundela yango toujours en sorte que animation ezala toujours animation parce que c'est ça la force de la musique congolaise aussi également la force de ndombolo mais bango suba yana ba feeling mususu oyo sala que non animation ezala avec force mais au moins on va aussi en parler concernant la musique de l'artiste musicien Héritier Watanabe parce que il a beaucoup de productions au niveau de l'Afrique parce que je vous dis il n'y a pas si très longtemps l'artiste ensemble avec tout son groupe ils vont effectuer un petit déplacement au niveau de l'Afrique, précisément à Lomé, précisément à Togo, Mboka à Debayor, là où l'artiste musicien Héritier Watanabe ensemble avec tous ses poulains vont se produire. Mais au moins, avant d'y arriver là, parce qu'il est déjà entre nos mires, l'artiste musicien Ambulance d'Angola. Laisse-moi remercier les patrons de clébois.com, Pichu Mangaya Boss Lady, merci beaucoup à toi. Et puis, de la nation, patron des patrons, mon boss, merci à toi. Et puis, sans oublier les jeunes premiers d'Ottawa. Nanengia Canada, franchement, je vous le dis, un jeune très simple et très sympa, mais il a beaucoup d'argent. Il est aussi les jeunes premiers d'Ottawa à la personne de Henri Modogo, les jeunes premiers. Merci beaucoup. Et sans oublier Studio NEJ, ingénieur Serge Kabangou les grands. Ingénieur Serge Kabangou les grands. Studio NJ. Alors, je me lève déjà pour recevoir l'invité de ce jour à la personne des ambulances d'Angola. Yaouli Moucheniko Damboka, ça c'est pour ton plaisir. Et puis, Maître Novice Biongo Papa Nanouchka, je reçois déjà Ambulance d'Angola. Internaute, comme je vous avais dit déjà, il fait déjà son entrée. Ambulance d'Angola, il est déjà là, en exclusivité sur clébois.com. Ambulance d'Angola. Ouais, très bien habillé. Hein? Ouais, merci. Alors, tout ça, le plaisir, il y a trop surpris, j'allais dire. Il y a Oyambayo, na clébois.com, et tant qu'invité, Nabiso, bah, fidèles internautes, de partout dans le monde, et puis, bah, fidèles, il y a la bonne musique, il y a Héritier Watanabe, ainsi que la Team Wata, bah, avant que tu côté na Makamoudo, parce que faire l'émission avec Ambulance d'Angola, ils ont la mission mais au moins plaisir ya nini na bato ba de partout dans le monde. To la mugi na tango to beti ndembo e koma na tango ko sokola na fungula rubine ma yezo bimate Prince Bakali lobi yakato beta ndembo tima ye go bima e maye zo bimate mogongo pasi ari modo kwa zozela mai ya bwaka papa. Tu as perdu là dans le logo, alors comprends la volonté. Et puis, autant qu'il comme Henri Modogo, les jeunes premiers à Canada. Ouais, les jeunes premiers Henri Modogo, on appelle ces mots. Mais tout ça, c'est une relation. Relation à Yogo, ça peut passer. On a bien ça peut boy. On appelle ça mot na cause annonce Héritier Watanabe Motona Tembe, les suprêmes. On appelle ça mot na la team Nyons, on appelle ça mot na Sylvain BH, Charlie Robin, notre CG, on appelle ça mot na Bobo Beloy Lissou. Hey, du chef. La Pessimbo de na Petit Bassele, les millionnaires Thierry Bouda de Bruxelles, Karami, Tazana, soirée moi organisé wana banini, na Pessimbo de na Trésor Mbombo Kawen, Charlie Pakalingomba, na Pessimbo de na Charlie Pakalingomba, na Pessimbo de na Batu tout. Alors, Ambulance d'Angola est là, quoi, nga animation tellement zala moi qui to comme casse c'est la belle ne ba français ba lobaka mais au moins bandé la ngana ni lo wala parce que na comprendre bien te mais ça moi feeling mon bwana. To la mugi na tongo to beti ndembo e koma na tango ko sokola na fungula robine ma yezo bimate Prince Bakali lobi yakato beta ndembo bang tima ye go bima e maye zo bimate mogongo pasi ari modo kwa zozela mai ya Franchement, c'est fort. Au moins, tu fais un mouké. Comme ça, tu sur la maman. Bien, franchement, Henri Modogo, les jeunes premiers de Canada, d'Ottawa. Henri Modogo, les jeunes premiers. Et puis, Studio NJ, Serge Kabangou, l'ingénieur, les grands. Alors, il y a Ouli Moucheniko Damboka, tu vas pour que tu sois là tout au long de cette grande émission ensemble avec Ambulance d'Angola. Parce que que Prince Bakali sera Seki, c'est une émission, c'est une émission Makambu. Au Betimaï, au Toki, au Kyofongola robinet pour maï bima, au Sokola, mais maï zo bimate. Mukongo passi, mais franchement, on peut comprendre autrement pour du fait que Zongunza m'a dit bongo fongola robinet, Mukongo sala passi.
Merci beaucoup Ambulance d'Angola pour la créativité, mais au moins Ambulance d'Angola encore une fois de plus. Bonjour. Bonjour Prince Bakali. Alors Ambulance d'Angola, tout mais maintenant moi parcours na yo un tout petit peu tout ça moi sima Ambulance d'Angola. Tout monega mbalamo na ndenge ya maison mère na kombo ya Ambulance d'Angola, tandis qu'il y avait aussi un autre qui s'appelait Prince d'Angola. Bon, bayebi Prince d'Angola, bayebi Ambulance d'Angola, bayebi Ambulance d'Angola régulière en Angola, la capitale Luanda, place président des Ikabushkop Bazalaka, place Kade, les boss Kade Matumona na Wambu Bazalaka, place Mandela Weston, Maman Monique na Luanda, Zave Lopez et Zamboka, Bijou Selemani, Bijou Guinon, Glody Gucci, Gilles Molicho, bon séjour na Kin, place JP Latino Bazali. Différence c'est ça. Yé bazore na barabinda eloko bazio na matadi menga bazonga na capitaine na Kisasa. Donc moi wana ya Prince d'Angola. Ouais. Na ya you. Nga sko na kati. Nga na uta le roi Kin na ba chege marginal place baza ba président des Ikabushkop. Ya mère Flora. Ba mon aïe mais auparavant nous on a parcours eza moulai. Parcours eza moulai Ambulance d'Angola na nenga ba Kin on a zaki pire petit ya vie na nga juna mombafu. Na PC côté na mbote côté ça. Na petit juna mombafu. Oui, na da pire petit juna mtaye kusinga animation. Ayo kusinga animation tina moment mobo na kendaka lwana na cadre ka qui cherche mais comme tes musique ezaka vocation on nzamba linga na zala abino au continuer ka chemin na yo. Tina komi on a orchestre d'interprétation, ba leader tout ba banda roya na Luanda. Ba okuta biso to betana ba Janely, ba Gino Belgado, ba J3, ba nani. Masanga fils etiola yebi père son nom Patrick Boy. Ba yebi donc même Tata Mobichi. Aya pe Luanda na compagnie ay. Ba sirana ba Adolphe. Ba seri ba Diego ba zana tourner. Kala. Maestro Fabregas. Aya pe Luanda na compagnie ay. Na équipe mobile kutu na bwakela ka kuna générique mo boye ba pesanga mo tsoka pale ni evidence babite bwakela biso bango basambela ke binzambi ngai te ngai na Jésus Fabregas na yena bibotu pona telemisa bana Luanda mikili betaka tuntu nzambi wani nzambi oyo bukanga lozo mama sasa rasta diniero arasa dinio c'est moi pepelele lele na kotana na clip ite na liaka mo caché na pesi makambu ye mo abina ye mo na ba clip mo na mona na ba boîte ata bodi moi Givenchy donc parcours ya moulai. Bien sûr, on comprend bien par rapport à parenthèse, on a tout fait un tout petit peu à Fabregas générique on a betega ezalaki featuring ou ogeno sungai kaka na bulke okota pe na kata mouvement na. Non e okota na kata mouvement ter ya ye ando vanda pa bandera vient na biso Alex Fumunti ba bengite ambulance on ambulance te rasta babi Fabregas aye maye moko na leni evidence singa orchestre d'accompagner to accompagner ça y est to bandi ko accompagner des gars yo là ce travail abi ba cri oboki on a sepé non fort est-ce que mon tsoke ko bimate to beta moi eloko moko boy on a déjà featuring ou le groupe d'accompagnement. Non, groupe d'accompagnement et comme à part pour on a contrat déjà signé bandu la betaki mais ce que comme na moment mo habiter rasta est-ce que au robot que na générique mo boité et pesa mo makambo ba cri auto beti na bandule o na oke kangi wana ndenga kuna tsoke bimi na sale pe boulot esenga fa na kota na ba clip mais na za na mo réserve ye mo repé atina rappelar te ambulance de rasta fo yakin fo boyena ovantsa ma solo ngana bité nga fo wenge ba pichukala ba deler ba mana ba roi bilamba ba tutu na ngola tu ba yebi bana Petre Ngol Kasenda Marti ba tutu ba yebi na keteno na bité nga fo wenge na zopela roi na lia nanga mais bo roi ne beta rapé na nenga bakini ba masa mso bulana kenda ngola tamsu na ngoma Kadhafi mais robate rasta zala kaka ti wenge ti yakape na sali test no wenge et c'est pas ça ndenge nini pour na bateau peut-être ba la un peu na moi ba zone d'ombre ya éclaircissement ya vérité na yo ya intégration na wenge et c'est pas ça ndenge wenge c'est wana babetaki na champion ya na champion RK Bushkop abimi champion et senga babeng sa wenge maison mère na wenge BCBG mais nga siko na ka solliciter kaka na lingaka wenge maison mère baye chege marginal mon vieux na pese mbote kotaza sentir nzambe ba seda lamba ba mika immortel ba do ba ya pena ba sensibiliser ba bi ambulance et rasta yo linga wenge trop wenge yango chege marginal akenda kutana na drumer na bango drumer mo wenge vimba bo papika call kutana na drumer yo ebi comment na te
te na ebi komboni yango lobiti otangi komona ete te na bia kutana na drumer na bango wa vimba boy otangi papika kolte oui c'est bon nanga komona ete natanga komona te poil natanga komona te poil obi drumer moi vimba boy meto ebi ka drumer na bango po ba drumer ba ebele mais o so na bia vimba ba ko pa mamo te ye il faut tanga kombo parce que ko banga mamsu ba prison pe komana ba komba ba rien prison ngam na pe mena héritier na be prison yandini après héritier so pe mena ba ko te mais na fingite OK d'accord comprendre nga na za genre ya ba musicien na teke ba finga soko yende na part na ngande na ti on satis ko mercure a tout à drumer wana a tout ça companateur je wana chèque margin a tout ça companateur a tout ti mo ba tout mo ba libéral ba mo ba 200 300 pour ba puinga kana sa test era yepe meni ya gogan ngamo pe na rappeler gogan abi boss nga pire petit pongo pontia ki tondoza na baluba un moto travail aka boina okoma koto non animateur fona sa test chèque margin nga chrétien mo lo mo boye gogan abi non patron na na bala ko pasanga po na olobele kaka conseil pe ko matina basuka goga na rappela le roi de la forêt que big boss animateur mo zana bwana animateur na bamboko yo wana we ranson habité na ebie taka maloba et un droit era lobby déjà le roi de la forêt déjà kalfa qui on dit wata ninga lobby bosse que dogi poa wana pont pour conseil comment dire na suka soki ka goga na loba te mebe na sala test ça loba mbamo na pesi pe makambo parce qu'on a testé no sala gitango mati obwaga ikrine na boka ba na benge na dona no welenge ama igwe na benge vandila tere yango epesaki na gauche mama leki na beta babiloko wana bakrano ya obwaga na disque ça inde ya testo sala na test na sala kako na pesa vandila tere héritier balobaki mingi pona wata ya mona na obwaga gogan trop na kriwana po même na toto sala test obwaga wata trop na kriwana oui tina balazama na obwaga kesa wera mais yo kate même ba roi David babora banani Bill Guta ganga na Zenith héritier mais ça la test na komba wera ya héritier te parce que c'est ça ya wera waki vandila terre yango epesaki na gauche no welengi ama pesaka nyonso gauche droite mama leki salamo héritier wata mwana na ukotsene na kati gratitude à salaki oui on ti masa na biso mo roi David pa boka le roi de la forêt maboka pe wata héritier bina loketo na comprendre reconnaissance tam so tali goga na sela ke lo mo boy na opeseni foka na pesa passe pour pas pesa nga maman na passe so le bela le roi de la forêt te mbepé le tam so na ngoma ambulance te to sali test na mamo communion na public ba accepter sali communion na public na boka toi kala boka ya no welenga ma ko blague na ngana nyata bango nyaso tu loka brigade brigade ya raté na ndule wana yo longola kyango oui brigade ya raté c'est rona ba na démon de l'ambiance prince Diego lo beso pa ya kati na beta siko ba biloko ba na baleli yo rasadi na beta ba biloko bolanga mite pele botindo no mweto tozonga suna gaza ofula ba tezati to beta mamba lelo prince bakali. Merci beaucoup Kilelo on est là vraiment parenthèse il y a ambulance d'Angola pour comprendre la grandeur de l'artiste musicien parce que c'est un grand aussi parmi les animateurs il y a Mboka Oba c'est la représentation fierté animation de la musique congolaise. Ambulance d'Angola il fait partie aussi, c'est pas une personne à présenter, c'est pas un animateur aussi à présenter. De la nation Tonton Mana, merci beaucoup à vous qui venez à peine de nous suivre. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Je reçois déjà Ambulance d'Angola, un animateur qui évolue bel et bien à côté de l'artiste musicien héritier Watanabe, patron du groupe La Team Wata, avec qui tous entretenir, tous sola, tous yemba. Franchement, c'est ça la stratégie de cette grande émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Alors, intégration dans Malamona Mesomer, Boye, Kinshasa, ensemble avec Wenge Musika Mesomer, Oya Ranson, Igwe de la Forêt. Premier album au Beta, première répétition au Yaki, avant de commander un album, pardon. Première répétition au Salai apparition dans un grand public, il y a la Zamba plan au Salai test. Na ye zaki pe bitumba po Wenge Yaki na ngana tika na préparer na continuer au Jaenda. Mo ba bilamba ba ket. Écoute européen tes au Kabela mo pa JP latino tindelo mo basket mo nini mo boye. Au Congoli na tuti ba vie ba chic bazola, ba grevi futi la série wana. Na tuti vient nga susu Simon Kibukidi. Et bah vient nga papa na kangi Simon Koli na ye présentation na la Zamba. Na ba bakisa kata uta wapio. Na beta ba biloko moko boye wana ba ba biloko ngo kala.
na beta kutu na kumisa kutu ba mère mama sideji merci mama nguya nayo toko senga koboya te nazali mwana nayo nguya nayo na igwe yangwe ko sala yangyama na ye na kanda bang 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 public egangi na yesusu na ventilateur wana so rezongi pona tali ventilateur wana so ezonga na yiki na mo ba crime mo belebele na yana ba yangame ya yanga mugu yanga flashing geta yango yoto bina yanga mu baga mama baga ngaliputa baba bazentire kuna tatanga ngengama nani ubogele rakadukutu yano welengama bago bina babongama bongama bang na beto bongama. Mais bongama on a mon ba geste boy c'est-à-dire bongama na oyo animateur mo boka na wingi nanga bongama na beto bongama yanga teni aboga na kia wengi mais boka ngote aboka na wengete aboka ngona orchestre na brigade OK oui et ça l'année cri na yo oui cri nanga de brigade iba okito to comprendre bongo mais wenge ba tutu ba ndo tala ta pop serana brigade pe makambu ba nini mo to tanga ba makambu nezate animation makasa to kwese bino te ba papa yeba nini ba azoki mo nini ngana yesikoyo ambulance na kei ena kena ko mukongolo siko ba animateur to bazaki metanga zalaki ando kwese yo non na wengeza kali kambu ya temps même na orchestre même na la team même partout même na musalo kotisika temps eza mutu mota bandi presque lelo akoko na presse bakali fazo temps aye ba mission na ko prester mission ndenge nini pour ba papi masuta batalanga ba Kenny Mbumba arme lourd Kenny Mbumba na leli ba posa ya nzoto yo otala ba posa nga te Kenny Mbumba ngaye arimo dogo azela mai ya bwaka mokongo pasi ya zawana so ba tango na zalaka pembeni ya beba tsanga biloko na sani na melaki supu na lembola kisani papisi bomba kuna oyebi patron moko alinga ko pe moi trop mais faut boire na générique Vicky Mbelani papa na Kimberly Miake Beverly Vicky Mbelani en direct na peso ambulance Vicky Mbelani do Vicky Mbelani fa kota na lembola ya sana mpanda ba Londres so atini mu ke 500 Vicky Mbelani balembola voilà papa na papa na kenani bakoma bana na suite o Kimberly Miake Beverly papa na Vicky Mbelani balembola papa na Bervina papa na Beverly Kimberly Miyaki et vanda fort mais au moins to sur la pour la maison mère pour que do sauter parenthèse wana ambulance nangola ba brigade ba kei après ba événement c'est passé pour na wana akinaki mbala moko au bimisi misisa au bois qui générique et kangi ino na melaka yango kitoko yano welengia publicité nano na beti publicité ya masanga wana na beta sous publicité biscuit moko bona lingaka ngo guya bien biscuit ngana lingaka équipe acheter na beta ngana bimano na ba publicité ba mona ena flashing geta place na 26 ko ventilateur na boka na ba les côtés na boka ba mais magiyo ebikaka ti neza sko charge makambu na 7 jours de la semaine 7 jours de la semaine na pesi ba makambu n'habite fona ke nanga côté na pumbwe siko na pas maître supérieur mais ya Jemba na babi Jemba nemte zala moi crime phare mais kasi na pesa makambu te Jemba to komata ngo nemte ala makambu oui mais si e komi je n'ai que bana intro et si e komaki kala bazoye bate et si e komi Vicky Mbelani na lingi na bwaka nanga zo bana Jonathan Bolingi Yannick Bola c'est pesa ke bano wo wana zong sarate ba mona après na bengi tango moninga alingi abude na kendasko ambulance na ndinga munene a lâché après na koti na esko na voix vient na juna Jemba et voilà Goldberg yo tengai oh wana la Goldberg te papa je n'ai gana na boaka banda e bandeliti presque à la fin le de la forêt boaka kangula ngai bo Jemba ne la Goldberg te non Diemba premier générique Diemba za cri Goldberg mais azaina makambute ya boaka cri vacuum wana pona yo pona de la forêt pona les rois de la forêt habite ambulance ngala tsela témoin Adugani banana baga bazawela nini non oui ngai na wana la Goldberg lizo kamusanga azobini sakisa sa Europa lendio ngana le roi de la forêt
ngana ke mardi yo yake meke jeudi yo ko sabiso na yamba Golbert aloba makambo geza eloko na ye sa public tepo naza mutaja wana te je na biso cri eza ya Golbert mais diemba mutabongo c'est ambulance d'Angola na générique ya balançoire na ba générique wana beta tout wana ezalaka yo nazo makambo tout Golbert na ebo pona boka presque ba générique tout ça trois génériques na ebo parce qu'on a mis sa charge on a mis sa charge et charge on se mêle ouais te non mais ba bon la Sankara non kolanda muta bilobela wana te nani muta bilobela muto tangi kombote yo tanga comment ya bimana bilobela dans musala na ye dans félicitations 10 de Sankara ba que non charge mêle ngolo kimaya kosaki na kimate ngana longwa ndenga moko na ke luka totorina na palais la Maison Blanche Obone ngamoko nde na lobi non fona za pemena jeune je suis jeune je suis wata mais en plein succès ambila solongwe Diembe zo beta déjà générique wana 7 jours zo beta olongwe kakolo wenge folo ngongo bongo wenge soko longo sili okoma longo ba liboka ba Diego liboka na abo Diego asila basila ti lelo na wenge boko zala na makambo eza différente de na minute na ndinga wenge boy kontelenga même des animateurs so talobia akuna makambo eza na wapi na wenge maison mère te na wenge maison mère eza ba animateur bazana bango ndete ba Diego kawa na zali ba liboka ba animateur kata sola te ala bon aza bien mais aza gratis moi ba négligence ka mike yemo ba négligence na yemo ayebi yango mais c'est dans mon conseil de sola bien parce que la fois passée fallait appeler ça peut ta conseil na TV non je ne suis pas de Saint-Jean naza mutaja wana te na pesa ba de conseil na TV surtout kutene boy na website yaya massa boyna c'est que fala sola mabe oui sola mabindi oko pesa mutu conseil na TV te eta oya oluka wata na palais boy mamsu wata zate amuna ga meilleure façon loba na TV pona nga ba pesa mutu conseil na au vu de tout le monde te conseil za caché en plus yeba mutu ne ozo conseiller oza parenté des enfants oza responsable on comprend jamais n'a aucun conseiller président de la République Félix Tshisekedi na TV non c'est archi faux pour toute autorité vient de dire tu vois so il a fallu ça la nini aluka wata na palais na lingi kutu kotanga mambo wana te ngana yoga juna na yoga galuji na yoga bile na yoga na seleyo ambulance d'Angola na Bercy sia hérité wata fukamisa bango à genoux assis-toi bébé baole to fukami wana banani wana batutu ba mise to Congo non kato so la bie banani na génération na biso to fukamisa batutu à genoux pour to voyager trop to kende trop bona génération ni boto na génération ni pona yebi génération ya ba faire ba fali bina wa génération bon ba na monde musu biso dans na monde musu to génération moko biso nyoso génération 5 biso 1900 tout ça bana 1000 né et ça ce que selon de bato ba sala débat de génération ya faire bana fali we rana jibe ba kosana na bango papa Prince Bakali batulukola ba héritier tana bewana yemo pour na place au tsaye au compagnie gaza grand et à la 5e génération na tcha de wana siko bato tanga bazana génération 5 casse bon siko tsa merci beaucoup franchement il s'appelle Ambulance d'Angola nous sommes clébois.com la chaîne d'actualité puis d'information mais au moins Ambulance d'Angola après départ nayo ba Piroger ba lobela qui un peu moins trop au longwe équipe nationale OK ba club te ba onde ba bulongo bongo ba onde ba bule bongo mais babi we ranson za patrimoine orchestre neza équipe nationale de musique congolaise laisse-moi tranquille, je m'appelle Héritier Wata, les beaux gars vraiment sans produit. L'homme qui a fait la musique intelligente et la musique difficile. Et ma demoiselle, vraiment, tu es belle pour moi. Allez, touchez-moi partout. C'est moi décalé, hein? Ah bah, je suis fatigué. Toutou. Oui, oh, toutou. Chérie, prends-moi à les faire. On a hold. Voilà, tu as un miage mi démo. Ti, on est a pesika makambo. Voilà, crio et yelo gabo improvisation déjà. Moi, tout est comme un disque zate. Voilà. Mais dans le bika, laisse-moi tranquille, je m'appelle Héritier Wata. Les beaux gars vraiment sans produit. L'homme qui a fait la musique intelligente et la musique difficile. Et mon demoiselle, vraiment, tu es belle pour moi. Allez, toucher Bakali. Ah bah, je suis fatigué. Toutou.
Oui on a bête la drum koba tout. Oui chérie prends-moi à les faire tout. Merci beaucoup, mais au moins départ nayo batebele bazwa kango une grande trahison parce que tant que chez Wata ozalaki na makambo et départ no chez Wata est-ce que zalaki par solliciter qui ou yo mo endo beta porte tant que jeune au moni que no kuna makambo ezatika na kende kuna na longwe na tika école na côté na utaki wana humanité ou université na longwe kaka humanité université zate musique na longwe na telescope rituel na be c'est un jeune un jeune yaza lokwa ndeti ba winga kala la team Wata yaza lokwa winga 4x4 toujours bon chic bon genre tout ça lokwa ba jeune bango tout bazala ba jeune na telescope non en tant que Mercure de Nul Jaran signé par lui-même Amzara Laïta vision la parole wana langage wana je suis Mercure de Nul Jaran signé par lui-même Amzara Laïta Dieu de son de diabolique terme wana Prince Bakali Razobagé, je suis Prince Bakali. L'espoir de la presse. Moudoumsa Osong, espoir Ani. Comment les oye banate? Menga peso banate. Je suis Mercure de Nul Jaran signé par lui-même Amzara Laïta, Dieu des eaux de la terre. Amzara Laïta. Charge. Voilà mon na deuxième monde. Non, mon ngam na monde na za na deuxième monde. Papa Guilhem menga platini menga ba mona ngombe deuxième monde ngo ezala wapi. Platini mwindu de Toulouse. Guilhem menga platini menga na nga obwaka ba ona animation ningo. Baby lukula Guilhem menga platini menga na ngai. Platini mwindu na leli. Bapoza. Ba bisa ke bino asa mutu na tembe. Mais au moins par rapport il y a départ na wana meka un peu expliciter biso olana ki ba bien matériel. Non moi détail revendre pas la mystique. Nga mokonde na kenda ki ko solliciter lui qu'on appelle Totori Nericho Tanabe pour nazaki na vision d'aigle. Monte na yé. Ba mo pebaka. Ba bien matériel to lo belango te. Ça compte dans la musique. Papa maloba yango. Ba bien matériel to lo belango te. Et ça ba bufu musuta mususe uta côté mo be na linga kutu pe mo mbotambo na ngote. Et vanda na ngota msu kufano wana. On est sur une idée à Lubumbashi, Eric Mandala, patron pays là, le pango à Talobayang. Ouais. Oui. Les boss Eric Mandala, après ça, le pango parti à Lubumbashi. Non, quand on est dans Zawana, donc qui va viser ça moussous. Papa bon Lubumbashi place ba raison pour tout bazama méchant ele baba yaka kinité somela yonete na ba gombe na bango to na ba bibwa na bango place bazo sala pena ke makambu le place ba otonga cité morasika ba prêtre bon de série ba to somba lupango na côté ba tonga cité du fleuve ba lo bagé kota ba mai mais le logo malix même na bon vent okasi oh bon vent oh mbianda kota monga fula le logo malix. Donc il faut na banlieue na petit les rien côté monsieur ko s'appelle ba au moins citer tongami makambo vandi sans oublier DG Papi Séoul surprise kala mingi tezali DG Papi Séoul bazolu kawata bagomuna yete bovongola mabata botala gucci guja bongwana gelou DG Papi Séoul Aza DG, Aza honorable. Le double brassard. Papi Zeka na dansa bakinois. Trésor de Simbi, Patrick Binda maman. Eza dansa bakinois. Jean-Luc Apen va mettre ba vimba getos. Nicolas Gobeta, gauche, droite. Wana boki ba Romaric ba Seda Lamba, ba mettre Vegeta. On va ba mettre novice biongo. Na bango tu bazan. Voilà. Après ce c'était du musique. Hey, nana mama benga mota tembe na mboko yo. Bazongisi na ndako. Rosalie na zongisi. Totori na tikala na pouvoir ba wenge. Papi Masuda zongisi. Mame Milinze bazongisi. Héritier du trône Gucci na musique ya Congo. Bazongisi. Oyamba loyo. Kobwaka te papa ba dossier na ngai ozo simba. Ekoti. Salalalalala na ule. Salalalalala salanga. Papa kolemba te. Sala yo. Nina okemba nanga salanga junior capitaine na leli salanga mwene kolemba te tetenda maboko banki tetenda asala kebele maboko banki poza beni na nzambe place na Francesco Koba omo ka fineke ba drummer tout Koba na drum fina bango grrr niata doze goga akofina bango tinasi. Parce que générique quand on comprendre le mot papa sala ko lembate asala ninyana mais papa fa salade
ni nazana bleridi wana fallait la papa salanga olembate oui papa le concept wana ah mais aux gens le concept nini auti classe les basenga etam sous nini kaya nini de communication loba ya ese papa bike bungaki loba ya biso papa kachange pasuki loba ya biso papa minerva loba faut papa sala olembate pour ça charge na yo après bois qui la sous-jette mon tito c'était ce zone ça qui simbi na mai non simbi on a ni so uta na biso ba juna banalo ba wingi les meilleurs solistes tokuta na likolo tokuta likolo sigo atterrissez comprends nana songa na mai tito c'est zone ça qui simbi na mai qui simbi uta mai alinga bima kisimbi yango bamone na mukili ne ba vena so dande matadi balo to mona na nina delfo kuna zwa kisimbi mo bloka libulu oh bwana ngazo na zwa kisimbi wana mwana sa petit na pianiste peka mwana sa petit na gelve simbi pianiste mwana sa petit na so la biete ya pianiste mwana sa petit na gelve zate ba joko Carmel so zate na bite Tito zongi selanga kisimbi na mai asa ipe pianiste. Parce que c'est au Satakaki, donc au s'adressa qui j'allais dire, na pianiste, azongisa qui simbi na maya, ça y pianiste. Et ça bilinga synthé, bilinga synthé, yo comme mélodie moi comme place on sentit qui simba zongi. Aruku, na un mona bête le ba pigeon, aruku. Fongola na kota, na roule sous na kota la time, Gucci wata, papa neritia na Brooklyn nga babwa kinga libanda. Yemo albi merci, merci. Basibana. Oui. Tesil sango. Babwa kinga libanda. Basibana likolo ya mbongo ya loyer non Prince Bakali oui bien place même ya Willy Moucheni ba osepela nango ya Willy Moucheni na leli salanga ndenge osalaka Bakali ah ya Willy Moucheni salanga kolemba te ya Willy Moucheni bandana banda obwaka ina salanga te non personne numéro na ya Willy Moucheni exclusivité so ambulance nangola komelio c'est ezanga parce que ba yebi que non seul mutu na minute na numéro ya Willy ya poto c'est Prince Bakali mais au moins comme wana ya oloba non basibana ezoki mabe banda basibana basibana ah deux ans ça liaison ya basi na bana to eza to sa nini to sa liaison pour ça toki bobo ki ngali banda basi na bana et puis si contrater la musique et si est comme ki kala bazo et si ye na lingi na buaka nanga donc buaka on do sala na te ko sala te eza lingala na lingi na buaka donc babwaki nga libanda basi babwaki nga libanda me likolo mongo ya loyer wata pesinga makambo azosinga garantie mais batu so azorne teza histoire na yo na wenge babwaka yo na place on doit foutre là aux aimo to utiliser terme de convenir parce que ba même linze madame maître novice biongo papa na Nouchka et puis ingénieur Serge Kabangu les grands studios NJ Naïmo les jeunes premiers d'Ottawa na Katia Canada wana Arimo Dogo et les jeunes premiers est-ce que batuming bazwa on est na concept mo boza ba histoire horrible na yo c'est pas ça qui ningo yende wenge o relater en animation makambu to lobaka ezalaka histoire vraie et ko zwanga pété ko zape mutu mo boy to loba makambu eza vrai musique eza dissertation to ko bana na introduction développement conclusion tu vois ngana baki fongola na kota ngana kota la time na sengi no le goga na fongola nga mutema Gucci ya wata papa neritia na Brooklyn nga babwaki nga libanda pone la longwa déjà wengi wana soki nene yaki pa wata pa abwaki nga libanda telengani ngana telengana te mais engeza skoyo e perkité na sengi fongola na kota afongoli nga pe na koti oui babwaki nga libanda basi bana likolo ya mbongo ya loyer wata pesinga makambo tombola yango nakutena ba tete ndai garantie ndako ezo nakutena ba Daniel Masaro Shangalumbe King tosobika garantie ndako nakutena ba Eric Fuli lié garantie ndako ezongi ya na ba tombola yango matisa yango ezaka lokwa charge memara yango charge le kimakasi memara yango beta malembo kolelisa ena zoloba ngaba kri na sala rezara dissertation ena boka tango nazalaka pembeni ya bebe tango nazalaka pembeni ya sheri beba tsaka biloko na sani na melaki supu na lembolaki sani papisi bambi Luxembourg lembola bakolembola okrino binaka trop na rep oyebi aux gens d'intelligence moi personnellement tant on yo kayo avec une attention particulière ah ba bêtise on est la masquer mais na ninga mayele ya bosakana te prince bakalo za rapeme na maman obiseki madame lambelanga fumbwa madame alabi fumbwa famo na eroli yango lengo na elengi
amo bena mobile nga fuma na lambela ke selinga pe bien dende to sala lobo lembula papa tozo makambo na contradictoire te hein Hervé Fashion manase mukoko azolanda nga fa ba bena teka ambulance yaza wana kraka chéri nanga na sala kanyoso alinga ka c'est bon Andri Minatora lobby kongongo dega manase mukoko lembola bako lembola nesusu supu kitoko na melango batiaki bepise koka anje kilunda na ngai petit basele millionnaire lembola bako lembola Rosalina balembola MK7 Alice Oranjikoy m'a accueilli responsable Seria Petina et MK7 Alice Oranjikoy DGB Fret Maritime dans toutes les villes France Kinshasa PDG Georges Dikouma les Patriages DGB Fret Maritime dans toutes les villes France Kinshasa PDG Georges Dikouma les Patriages, nous sommes clébois.com, mais au moins tu as déjà ensemble avec Ambulance d'Angola, un grand animateur que moi personnellement je l'apprécie parce qu'il fait très bien son boulot. Parmi les animateurs, ce bazar dès la minute sur la génération nous avons ça yépe azali parce que force et animateur bataille on a un spectacle. La répétition aussi au sentiment que nous avons un net na studio, un net na concert. Parce que répétition la répétition est la mère des sciences. Mais il y a pour qu'il y ait bongisate, de soit Kei à Kinaka. Cela prouve la grandeur de l'artiste, mais au moins Ambulance d'Angola tout cela pour que nous chité na actualité na bino mi-ange mi-démon, au besoin d'un studio, au besoin préparer album, évolution d'Angola c'est passé. Mi-ange mi-démon, ils ont album du futur, la musique du futur. Pour tout la musique intelligente. Il y a un lobby. La musique des futurs. Laisse-moi tranquille, je m'appelle Héritier Wata. Les beaux gars vraiment sans produit. L'homme qui a fait la musique intelligente et la musique du futur. Mais yo bois kakuna soutien. La musique du futur. Yo de générique na de bois générique à Bercy. Papa. Merki aura boire à tête à Yomogo. Non. Bercy comme à Yef Mapé ça épée Makambo. On est album. Bah repasser Makambo na mais accompagner l'ambulance d'Angola. Yona isona la titile. Ngana mamba titile on était Bercy place avant de ambulance muda yakutanga. Ça yone titile. Non. Katoke bongote. Non papa. Photo bundi sabata libanda biso na kata pale. C'est lona bito non mona bito. Bosco songa na titulaire et bon plate ngwangi. To bengena ne pas ancien. Aboga soutien. Non, aboga faut considérer l'homme. Ambulance a fina plata. Ngana yakinde. Ero ye faut qu'on sentir que na ye. Comprends les Bercy petit ye wana eza ba concurrence loyale. Azo agende na ye wana ya kokuta nani ambulance aboga 5e vitesse. Si na ye wana ba kozonga stilo te ba bandelango ambulance pas ça. Comprends? Voilà. Et yazo kene baluba balela ngape nazo na balembola ngana baluto libaya. Emesana na nzungu pona balola. Comprends? Kena nelo kwa na. Na tie bepise na yoki nzunga pona balola. Teza bakalezo balola. Mizégerité ya wata kitoko gouin. Nango beta ba crime susu na ba émission troté. Ba supporter moi ne patienter na boakité. Olinga mbongo supporter. Ozobeta na trésor imputu supporter. Supporter moi na welela kimbongo na zobaka no kité. Supporter moi ne patienter na boakité. Olinga mbongo supporter. Maman na bakri nazote kana passe kwengandande na futa kandarge donc on a ba concept ba petit ba oteka nini prince bakali mutambia za kosakana te ngana yeka na supporter héritier wata Gucci bana bayibila mbongo munakota wata bana balinga ambulance abwake na baloli abaloli mwana azo balola biloko petia balola yo mwana muke ozo balola kanzu biloko ezebele bami ange mi démon izayantsaka 20 tutu na botamaki mwana lelo na koliboye tigana zwa conscience salande tozo matana nzete matizaka na nulokolo benga doge de dogo de hérité wate papa natiana yo totorine boma bango na bilenge bungudu yakatobine bilenge latime goga wate boma bango na bilenge tikana bala nanga Daniel Masaro mobali ya moto passe mawa
Merci à toi, Yawili Pendiene. Merci les Français, Yawili Pendiene. Merci beaucoup. Yawili Pendiene. Tu repousses un peu parce que tu as se sentir à l'aise. Tu as une ambulance dans là. Faut sentir. Yawili Pendiene, champion à donner la carte à La Rochelle. Champion à donner la carte à La Rochelle, mon côté. Faut sentir champion. Yawili Pendiene vient en et puis champion. Wadol, merci à ma famille. Et sans oublier Maître Novice Biongo Papa Nanouchka Kenimbumba Armelour, mon ami personnel, l'homme de double Rolex en or, Moutalongo Makolo. Merci beaucoup à toi. Et sans oublier Dr Kinkani les bourgeois Yaya. Dr Kinkani les bourgeois Yaya. Les bourgeois Yaya. Mais au moins, yo côté Rolata, franchement, ambulance. Depuis na yebela yo o ya répéto bandé la ketchté nazana trésor garçon cher mais là la propre te o Zarati o Jerry Liwanga Kaspotongo le leader des les plus propres de Djobou Kaspotongo ba obedi nzao bazana ba Blanchard zona ba Jerry Liwanga hérité minuku de Brazzaville mise foi ba ko créer relation pour naibisako ilatimi wote za lokwa bon chic bon genre wenge kati wa kala ba wenge te kufi te ba wenga kala ba wenge kufongo baby ça iso émission wenge zebele papa wenge musumu dumso ko za pe wenge mota so kendane pe poto avanda na ye tu vois na lobi wenge ndenga mabete po to sa batu oyo to respecte mo finga la mnoga maison mec jamais nazana ta on te ba fanatique maison mère na ko finga maison mère te photo za reconnaissant je suis venu de maison mère c'est Werrason qui m'a fait Werrason da pesa kombo ambulance d'Angola mais naza sous travailleur n'était naza na temps ko misete ngana bossa na yo bande ando kina sina koma wone zaki ok ndaki ndo koma na destination na bisa ba wone za na bisa ba na Luanda na kei baba bulaka ambulance vanda na yo tota masoba oshaenda ba nani babona bite ambulance na kei na kei na koma na bi esi ekoma ki kala bazoye bate komi na emba mo baba sankara ba piro je bandolo ba no kata na nzo ndo koma ki dayo komi na esko bazoluka wata ngamo ke luka bakomona yete bovona mabata botala gucci na egucha bongwana jelu nazo luke na bomone wata okopani ngala linga yo ne na ba animation mais au moins na otikelo micro o désannoncer na ba animation na yo par rapport à entretien tant qu'invité mais au moins quand à moi Prince Bakali l'espoir de la presse mais au moins na préféré avant qu'il na désannoncer pesa na bambote na yo na otikelo émission bambote na pesi bambote na batutu bala na ambulance Angola Prince Bakali na pesi mbote na pesi mbote na cameraman na biso Fancy wala le plus élancé yepi nazar géant maintenant voilà na pesi mbote Pichu Mangaya zana kin moi sa pembe pas trop les bois Pichu Mangaya to ya ne rep to ya rep tozoke Togo kala mingi te pour la team wata avion tozoke Togo to beta le 18 ba tumsu ba uta ba délégation ti ba Paris ndeti ba bobo belo bazoya wana ba ya peto Rosaline bazoya petit basse bazoya Togo ti délégation novice kende Togo ba Mandela Wesso na singa na za jakuna ba ritse mvoma de douche congolaise ba kaski toné to motopamba ba to baze belé ba yadi dima ba iso mobali ba igenzau sacré gogan na pesi mbote dodi shungu ba ko pe ko kende deux pieds sur la terre donc il m'a envoyé bien Adel Nsala Nsalou mais mon vieux plus Adel Nsala ngana benga ya Adel Nsala plus 243 89 13 07 004 on les apprend ba conseil plus 243 89 13 ya Willy Moucheni code wana faut salaka ya Willy Moucheni 89 13 07 004 wana ba Ange Gulunda ko benga ba Diezo Nzemba ba ko benga ba même Nzemba ba Ange Kilunda koko benga ba Diezo la London agence assir otindi lelo zui lelo papa Martin na Soudaf akoko benga pa ambulance les cas dans la grâce pour les amis la grâce donc il rien à dire côté to BBC nous sommes des humains nous sommes créés par argile koko limbisa biso ba place peto bongisi bo benga to ba conseil générique ezoya double générique na kati ya mi ange mi démon bo ka bexa kena nuance ngana kena mélodie to pesi makambo rien à dire. Merci na retenir au mouké pour que aussi les émissions d'animation mais moi quant à moi Prince Bakali l'espoir de la presse je salue encore une fois de plus avec force Vicky Mbelani papa na Kimberly Mia ke Beverly Mamé Miline Zemba tous Pepele Ambetolo Mami merci beaucoup pour tes soutiens indéfectibles ya Willy Pendiene merci beaucoup à toi vieux appétit naie ya Willy Pendiene na kata France mon côté et puis champion Adol na kata La Rochelle merci encore une fois de plus à toi MK Sainte Alice Oandiko Ima Koye
responsable ser ya petit na ye. Et puis sans oublier ya Willy Moucheni code mboka le sel et les code ya mboka via petit na ye le sel vie babi anniversaire à Prince Bakali Pacifique Hotel Héroïne Mabé ba champagne déjà réservé kuna ya Willy Moucheni, merci pour tes soutiens. Et sans oublier encore une fois de plus mon boss patron des patrons de la nation tonton banda patron de clebois.com ma pichu manga boss lady bienvenue à Kinshasa. Francis Wala Herman Amporo garçon slim, Herman Amporo garçon slim, je vous laisse accompagner des ambulances d'Angola pour qu'il puisse aussi vous émerveiller pour l'animation il y a Kafu Kafu. Merci, continuez toujours à s'abonner sur Clébois, je vous laisse accompagner d'ambulance d'Angola. Papa Natiana yo 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 Totorina boma bango na bilenge bongo daga daga yakato bine bilenge alatime mi anje mi demo tobomi bango na bilenge tikana bala nanga Roberto ipote mobali ya moto pasie mawa egoya ma ida wena yetu Karine wena mama Sharom charge ba mama nono batutu balinga ambulance donc numéro ya ngwana Prince Bakali kitoko Cleboa ya olobelezati meilleure émission sia basuki